ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à bino ya ngwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka. Ça dit vous la brancher, bon moko ya mboka. Émission ça carré. Boss momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. C'est grâce à une seule personne, c'est le roi de la forêt. Yénem Tazali, l'église au milieu du village. Surtout au Kotarana. Dans ce genre de occupe-toi de tes affaires. Au Kotarate, au Kotanakara, Mouninga. Nous sommes au Kotanakara, mais on va comment au Kotanakara. Nanya Kotinakara, na o malgozo répondre à Ngaït Karaté, Balongoli yo to longwe. Nabia, Kolongola Moutou. Na Balongola Moutou. Na Olongwe, ils ont expliqué à nos habité. Différence c'est ça parce que l'aime sous yo zaino na posa ya ko faire partir na famille maison mère mais bakati oposa yango musu c'est ça que bango bazaki na posa na yo mais yo lobi na asu na posa maison mère c'est des choses différentes on a bi ba longoli yo to yo longwe ngai mutalongoli ngazati mutalongola ngape kuna zata na utolo bango a orchestre zali à le roi de la forêt. Mettons que Lukawe Ranson a yambioté au 4 heures du temps et pas naé et ça déjà moi ko bois qui s'andenga ki mukolo parce que oza quand même animateur ya munene au contribuer na maison mère les loko que Luka le roi de la forêt na résidence naé a yambayoté. Moi te kezake na boyi yo na lingyo lisute kende nao. Pokende ko Luka ete après Mbandaka. Virginie, au moins il y a une éducation bien. À part ma musique, parce que moi j'ai ma mission de la tête bien. Moi j'ai ma chance, moi tête n'a bien l'éducation, l'éducation de base quoi. On comprend on a bien éduqué. Au moins il y a le roi de la forêt, il y a qui volonté dans la mort. Yoka, que je ne peux jamais citer son nom ici à la télé. Pour non yoka dans la société, non yoka. Non, yoka souté, so non yoka menakemba na nai ko yoka te donc matoi ba tempa et on m'a bouché. Mais na yoka mutumoko. La seule personne au ngana yoka qui je ne peux jamais aussi citer son nom ici. Tout solo mavoka. Ti yeko tuté yeta na mutu na yoka qui na boité to solo na ba vie malu mavoka to so na bango. Mais muto pena ki non, ton na yoka souté. Muto na sko na yoka qui na yoka qui na vaniti na bon ni na silati na le roi de la forêt na comme na parler na mona ma indombi tu vanyo na tiba na moni maître Boris Mbuku abimiona to no sosoli na maître to soli na e honorable personne ba conseil ba ni ngapi na sabi oui tout ce qui s'était passé donc je connais tout dans au condamné te mais aux amutu aux capé bon ngana tal sur la vie non tal sauvé quoi on habite quoi na fautité non tal sauvé de kaka par contre ba nous sur l'équipe na ba ba vitesse ça m'a bé au moins neti alobi vérité que ba yamba ki ote we ranso na boye ko yamba et là ba le roi de la forêt ba problème na société après ko tika téléphone et pas mutu na niveau Mbandaka ba benga ko lo ba aite to le belo mo monté ya oh yo no makambu ya le roi de la forêt makambu msusu ba makambu aite ko landa ba connerie na te ba futilité les gens et ça la peut impacter ba na posa na ngota ba na ba bi que non lo beso ba finga kié na frère na moi ça que mission na bango ya zamba frère muso azana pe na pesi bango mboto na temps ba ko monter dans qui monter émission frère wa finga ki wana ye azani le roi pion ya le roi ba brancher ka so ba brancher tout a comme ba makambo ko singila loba o non ba Sankara te Sankara ngani te bonga na pom na Sankara te bo Sankara nous taper 5 lettres la suspension to makambelika ya États-Unis so ba koti makambo kocha ba koti les petits na pom na eta yo makambo ba wala sabatu ke no bango ni ba pig vention to ba pig ba pita we rabiso ni to ba pig ba pita we rati matika ba vitesse na lo makambo lo ba awa nga ko luka nga patron ayate ke me ngati na kuta ke ala la kit bon wana éviter so ba ba msuna sima wo makambo yango na ke ko luka patron to sola na ye na bi ba bengi nga mera moi contre tabani ouais lo ko be no mina na ke mutunde ko mso azawana asa alobaka apesa ba communiquer na biso ya mnoka lingala Roger yo tanga ba komola bango akei ko leka yo ndo sunga bato ba olanda biso ngai kutu te ko songa na bike na mutu to solati omuna ngana wa damishi yo te wepo ya damishi ngati ako welela na réseau ako na ba émission na bango ya ba ligne wana ko loba émission to sala ba ligne excusez-moi ako loba
akene koluka wera boaki c'est un niveau tala niveau tango sobe bafanda tango sobe po batu basanga pena na batu batu babengi pe yo mangam nango sa po mo ke na niveau ni ngo ke nango ok ba boaki sio ok ne oh etane bongo oh yenda lobi bongo o ba lobi bongo bon tango soupe basola kiango tatobi nabite yango tango tango mususu bo comment rozo ida ko ba bongo kio akene koluka wera kuta boaki sie otana mama na ngata niveau baza kolukela ka fentone makambo bazola tsaka fentone kazaka mobwe po eza nango ya yete omona na mutu muso afani na mukolo okosala émission zo makambo ezanga tina pona wera obike wera silisa kingani wera silisa kingani ozobimisa wera ni wera féticheur oni wera za marabout oni wera frena ba via bato dozo makambo zo bateke retourne nango kozonga ndenge nini bajara makam au frère na tolo bakino nako luka le roi de la forêt to na luka le roi de la forêt to solarana yanki to solarana Jonas Mbese to solarana frère Patrice nake ko luka le roi de la forêt na kutia la yoko le kan internet ko banini o akene ko luka wera bwa kisiye maman na ngai deuxième tour na zonga sous. Alors, l'obeso, si je comprends bien, au Kenda Igolukawe rapport solo la nini nangi au faire comprendre biso pour tant que bon bazaine a besoin na yo lettre ba komila ki so suspension zaki il y a 2 mois par exemple 2 mois c'est kokaki c'est ana si ça question na 2 mois kokaki mais yo respecta ki temps yo ya punition te o élargir au sein mutu makasi ba benga yo o mutu mo azo yamba téléphone bon pe ba ki angola bazongi sans yo ba bimisi pe le mois décembre sans yo siko kende ko lukani l'accès déjà que bon pe ba na besoin na hotel kasi boyo kasini to la bon yo kesi la le roi de la forêt. Ok, n'est qu'au bondela. Mais il faut continuer quand la même démarche à Roboya. Autant au boya qui cause un jour, n'attend au suspension ici là qui. Au boy qu'il y a même voyage na bango ya Angola. Au boy comme on a, parce qu'au Kenya ko lukani. Manganga. Yo na bondela mukonzi na hote bisko sala. Ah. Na bondela ti. Donc yo Kenya ko bondela. La vérité n'a pas besoin d'avoir un avocat. Une avocate. C'est défensel na yebelo na kena sala na ko pour le bon na télévision ko ba fanatique na hotel oui même na sala oui na sani na mona yebiango 21 mystique na suka on a point d'interrogation si ko na kena sala na monde na yebiango na kuta ina été na moni maître Boris Mbuku a 12 ans na zungi nanga palin na ko samara mnangai na ka mulule beti kuna o akena lo wale la forêt ba boakisi na ndingo nanga piroger na tangi ko komba piroger mona mboka mais trop désolé o ba blo ba point bazo sala makamo boy na mukolo kese yemuko ayebite mona muta neti ngai boko finga na TV point neti ba porter parole ya orchestre wenge musique à maison mère bando finga na télévision est-ce qu'il y a na problème na bango to ina problème ya moins ki balongo sko makambo kotani de quoi ça que mission et comment kitasko chez bango mutoye pour muta finga kinga ye a fingi makamno sto akoko lobaki non ya finga kinga na volonté na été azwaki ordre utili kolo mais il faut savoir ordre dans utili kolo na pesa kion bijino makambo bato balembi yango déjà moi so na ye pa na yo na lingata msobeta maso mususu pour na respect na yo ne mobengi ngai. Donc je me suis déplacé dans tout ça l'émission. Voilà. Batou balembi makambo yu batou babina ko tout stopper, il faut plus faire les émissions. Moi na benga. So beno que non c'est sous émission tout le monde ko ko tira tam sous ranking. Ngana bengi fiston tout ça l'émission, bengi lo besto ça émission. Lo besa singa c'est sous émission te aya mona ko minani. Tam sous na c'est pour le ngolo ba bon mais na ye pour na bangi yote na bangi pe batou ba pekisinga te mais na respecter ne yo. OK. Ki non na kende parce que tout ça émission beto finga batuté to ba l'essentiel. Voilà, avant de clôturer page en haut permettre nga ba suspenda yo pour salaire nini to olobaka nini na émission kasi to ba komela ki lettre hein il y a suspension po ba komela ki batinda ki lettre est-ce que suspension est verbale? La suspension était venue verbalement. OK. Et la lettre est kuya na sima ba reprocher ki nini. Or avant de suspendre Moututo ou sanctionner Moututo, tu dois l'attendre sur PV. Ou va nous avoir une suspension arbitraire. Bah reprocher qui on a ni. Bah reprocher on a ni l'autre. On t'a bien on a le banani le boisate. La lettre peut va commander.
non lettre wana kotanga neti ba la lettre bosi bobi publier on a bobi on a télévision yo tanga ngote mutu liboso fingi nan mutu fingi ne ba fingi fala suka tana on fingati ata ifala ta na jata sanction bu fingi te fala suka pona ndima pona basi babi na finga maka ba konta mboka ku ba finga maka bu fingami sanction ta bilo mi balemba mo on point nataya mutu yako tika ngo mettre 90 mutu ka ngo mdeko nga boda lufangaju te bika ke to tanga po ba lubani. Voilà, alors il va sanctionner biso ba sanctionner nga yo Kinshasa ko mingi mbandaka japonais billet mboyi bon billet mbandaka na komi na mbanda na fana na mbanda bon ilo pe kanga makasi na komi na mbanda ko découvrir ce que ba crime se bimi ko se belé il faut na fana no kanga ba criwana moi pe so boula ça orchestre na yo mona ba mbisa on pe so ekoli et puis sur Maman Boule il y a aussi l'orchestre na yo carrière solo on a aussi la coûte orchestre était orchestre ko ngena ba basala ba orchestre bazali ba puisque ba na orchestre était ali le ngomba pas dans orchestre était masaka succès vélo ka kanza ka orchestre était et oser rêver que ça la même monde ti ba oui le longo mais puis ba puisque quoi ngamu na ebio ba puisque ba sala beta musique folklorique ba mongo oui maman Ziboul baba mongo ba botema na paka juma pa père na bango a mongo baba tu mongo ba sankusu baba na traîner na bango a na paka juma a on comprend lo ba beta na folk surtout valoriser folklorique monia na bo la telo ba rafia mais mon monsieur écoutant la tire rafia pour la tango chaque samedi obi go bi monde nganga oui na ebite pourquoi tant aux les kana TV nganga ya banganga nganga nzemo na nzambi na nemba ngoya nganga na banganga Yesu yo nganga na banganga sona nganga za bien nganga nzambi siko obi ke passage na TV na ebite zo lingo bangisa bato ke za na kisi makasi to zo lingo la kisabiso ke musique etambola na kisi et kisi yango yo yebiango après maison mère au ça la succès na bien musique eza kumaka kisi te musique eza bazwa ba prendre la musique na ina yana ba sana ba institution pour apprendre mutu musique la spiritualité aussi accompagne oui les oya sima d'accord attends ya na musique te pour na babilo na yo même na ligalo to fani ba ko ligalo pe ba babilo na bango ozo on babilo na bango na gérance babilo na bango yango to mona ba basket ba polo to kutanga ba télévision kitoko babilo na bango yango oui yo pene on sala émission na babilo na yo to no ba ki o trans o zikisa bango laini o che sinya moto pouve bimi babilo no yango na et là on te que au la tire rafia que la sabatu que non il y en a bi ah que non vérité ngamoni na ebi Virginie vérité ya yomo ba ki wana mbongo te mais uzana mota musuna saki non na pusha muki yomoni mtebi vérité rafia ngana mte busana ta rafia te rafia la tamala a pa pamba so que kuna kinkole ko lembi so kuta mtu mo la chango mela ba moto awabi na poka ngana la chango mamo be la muki elumbe GDG toyeba bango na misana bango ko momonana toyeba bango na bizaeli na bango na lobaki batumba galette voilà alors lobeso pour la batumsu balobi ozobo ma carrière bongisaka na wenge musica maison mère conviction nini ozalango après maison mère ou reconnaître succès ou reconnaître na maison mère na poser aucune question okomotuna ba question ba jeunesse na mususu tokomo kima bango yipo komo kina makambwana Virginie na sara makamba bien vraiment yo répondre ma carrière na vandi 10 ans pembe na lewa de la forêt so na bi que non na sala mo eloko mo boye que na lembongo ya batu ba pesinga mbongo poza ko profiter na ora na siko oza yo mais eza bongo ya mabe peut-être Virginie peut na mutu mota musobenda ora. Hein, Virginie, chacun de nous arrive quelque part derrière quelqu'un. Ils ont loi de la nature. Tu peux changer en côté. Tu as vu le long de ton fan, tu as une émission qui tourne une antenne A. Antenne A, tu as la vie de Mikolo, partenaire, tu as une antenne yo. Tu as une antenne A, villageois, c'est que dans la valeur, mon avis quelque part. Et est-ce qu'on a battu la valeur en haut? Et on te le bite après maison mère. Et pour ça, les lots, les lots, ils ont ma bende au koufa. Na moment où Mikono n'est qu'au quitter, il a ma bé, hein, aux autres vivre été. Il a bien que non, au commissaire de Mboula Moko Boueto, bon, on a habité, on a fait un coup de noyeba. Pour Yonan. Na Koyeba, quoi, bon, son coup de battre. Eh, yo, madame, c'est mon kilo, comprendre, yo, son coup de battre. Que non, on sentit sous bien té, non, senti sous bien té, les avons bien la famille, non, 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 maman, bon, non, Virginie. Hein?
les logs est bien au vivre au samakambo est bien Virginie aux musiciens aux artistes et musiciens non pas sur artistes et musiciens aux en tout ça avec mission aux animateurs journalistes na peso chroniqueuses au vivre bon sur la bi que bon na tiki nyonso na tiki na ko nous kamara mususu popo elo soko boni bozela kino ilo ba bino ngani tilo ba baza kino o soit esimba te waya ngana mona nzambe mona bakoko na habita animateur nini to mission nini azo pesa yo force to za komona kino ye pesimba ki surtout côté ba animateur aux autres la kobi ye simba pour ninga na yo simba te ngana sa bongo te non ça vous parce que tout botama ba print digital ya monté tout botama date monté tout botama libota monté maman monté wingi nimte sangisa biso to mokili ne to kutaki ya le sangisi biso ngala on makam selon vision nga non ça makam te que o le beso sali orchestre ou ndénité parce que na auto peso exemple exemple mon auto peso ba puisque on orchestre était vient biso lu longo ma orchestre était maître Gims en orchestre était bah nous c'était bah censé qu'il faut ça la orchestre. Est-ce que les animateurs va connaître à peine succès ma capacité neti ba wera ba JB ba fali n'habite animateur ni na sala succès ngana le ba na histoire ya musique congolaise animateur ni yo bien sala succès le roi ba wera ba JB Bill Clinton dans bande combo Kalonji Didier asara succès tilelo asala succès renga petit lelo bino bosili saka bato asila comment misa osila misa sila ndenge nini asila neti Bill Clinton arana contrat okutu ke non bat monsieur zo kumisa ke basimba lisamba leader ba yemba bana ba contrat na ti asila ndeni ko sila no ezanga no ndeni ke mutu na sila gaz de silicone kisasa autant mon amutu kana mo ko Virginie o mena mutu ko eza ya kala mais mutu kana yo tambo ba bengo ka soki na poto kuta pe ngona mbongi bila tambo na Kinshasa okoma na mbongo ekomi na problème osanga mbongo komi na problème okima batu problème osana batu asopaka ye bilanda landa mulandila tanenga ye aye ko senga finalement to sa makambo selon ba vision na biso na biso omoni nani na ko mesko libanda ko abeta musique mbamba Côte d'Ivoire na ko mwena Arafat DJ Arafat ala animateur atala ko Seleo Wenza Minzemba tobi na ngati ata animateur brigade voilà Sarbati na mito sononga na Anangola ata animateur biso to sa lokwa batute Virginie yo ba noza na chaîne mususu tango lumbe komela ko kuna oyo longa kuna comme na antenne arts est-ce que yo kufi okomi su kitoko makasi okomi ko seka lokwa mundele ngaya Virginie on nzamina éviter pourquoi il y a kufa pour la nini yo tu faut le que non bats-toi ni papa chéri le que non chemin de faire l'homme doit se battre maman na photo bunda il faut to bunda ka Virginie manganga photo bunda ka yo so zaki na maila musala to na valeur ou temeta musulelo yo to mona ko souter ndingo ngolongo kuna mbeto mona souter taka yo sou merci beaucoup. Alors l'obeso nena pose une question moko olongwe ba rumeur pe bandi est-ce que c'est vrai Ferregola a sollicité kio au quota na groupe nae on zalika batu oyo basala campagne na bango bakende ko koselanga makampo le roi de la forêt ayina ngai akangina nga kanda don so amoni ngai boye au moins tu vas combien niveau que ba ko kosa makambo na zimbonga bataferi ba mystique dans parmi makambo wera boko yamba yo wera si on a ebi na ngati ngai yo mo tu ba tout à l'heure na bite ke ya mba ngati wala nde ba pi o chaka na ba ki no ababwa kisaki on est taliné ya balobi wana était même pour merte on comprend au moins que non sans ni mission na nga poser non ma otumbuka na pumbwa na tina bina à l'aise izaka ndi bakrile ngaki na zina mbonga ko yokuto liga ya feri baino balanga tingi pas le roi de la forêt na zina mbonga kofi mais affaire ndiza ya solo ba sollicita kiyo yo boy héritier na zimbonga héritier dukuta maramunyo sona soke non mupepe makile zo ningana makasi sona uti bisika na uta kuna na zonga ngamoyaka na ba mupepe mobwe ya ka mystique ou bien o exiger qui monta mon affaire rigola o baza na capacité au pesa ote ya ngo quotité to ça vision na ngati ya vision na ngati ozali na orchestre o longo comme na orchestre o tiens
tout à la peine, ma vision. C'est la faiblesse sur le moins maison mère OK et pas faire rigola. Et la faiblesse c'était bilo no so no ngana na orchestre nanda ka baninga na orchestre batu na sina zo yango na wingé. Ouais. Na sina zo yango na wingé. Na sina na ba vision la maman. Mbongo na mutuka na bilamba Virginie yango te sala ka valeur à Virginie au vandi bouti. Ah balaka ki mutuka. Te na biso ka bongo. Tant ba balo omoni hein. Omoni batu musu ba lo ba so ba bengi bango. To so ba komel bango ta na ba réseaux sociaux. Nde bat ba komela ngaki ya ko zo boy. Hein? Bon que ni maman na ki muta répéter ki mardi, mercredi, jeudi na la samba, dimanche ba moyen na Caribou, a peut s'informer, a peut sa news orchestre mususu. Donc c'est que ba komela ka. Ya ko kota. Bona boy. Na ya komela ka. Na boy na tanga ba komela. Ba komanga na lingane te. To so la pe na batongo to solo la pe. Oui. To solo la pe, bon batongo pe libanda ba okoma. Na biti eza vision na ngate quoi, c'est pas mes ambitions. Voilà, alors le beso, au souffle moi mouké, tu retrouves une image moi mais ngala ningi tu retrouver yo na oyo yo lingaka. À part bon pas disons tout ça le plaisir voilà, c'est ça. Na nzembo yo lingaka, à part ya maison mère. Yo pour ça na obiso to sala ngo. Je l'entends ma bénédiction. Pour zo mo za remplacer na. Itokesi ekomi bitumbele ki makasi kolonga ikoma sasite o. Yankolo nanga ye bundela ngai na longa o. Lokolo bundela ka danyere na libula bankosi o. Ayenkolo nanga yo bundela ngai na longa. Lokolo bundela ka ya jobe na koika kampiko. Ayenkolo nanga yo bundela ngai na longa. Bundela ngai yo bundela ngai na longa. Bundela ngai yo bundela ngai na longa. Satana simi mandaki ngai koma sasite o. Ankolo nanga yo bundela ngai na longa o. Ah, Marie-Claire Atunga. Greg Sam. Pour le cadre de la mystique. C'est si bon. Sambi le coup de la John Mamaye. Les symbolistes. Les dégués Sadio Basseni. Congolais à Boka Boka Komano Monote. Même ça va pas sauce. Ito jango. Moto na moto alia. Voilà, merci, nous sommes de retour sur le plateau des Toits du week-end. Salutations na boss Ricky Kabombi les Baoba. Bon retour à Kinshasa. La 00243, il y a Willy Moucheni. Depuis Brazzaville, je salue les colonels Rémi Ayayos et ma copine Adi Amande. Yolinga Braza. Oui, Mogabaya Willy Tokate. On appelle la petite maman jolie et Toka, la président Odilon. Il faut voir stopper ça sur fondation Willy et Toka. C'est la président Odilon. Voilà, Lumbe Lumbe. Et Lumbe Lumbe. Et Lumbe Lumbe. Lumbeye. Oromemani nyango. Pour ma belle liste, c'est Mbonda. Comment le ministère Ibodo? Il y a ma bête, ma puisque la bête à Ibodo. Oui, que biso toi na moi regard mon boya musique à Ibodo. Ah, toi la même regard tenait total à Rababino, na ba beta à Ibodo. Au kiti. Jamais musique yango yangane mindele balinga. Oui, que au kiti. Jamais. Ouais, est-ce que na ba lo kiti talo. Si ko ndengo loba olonga kuna na chaîne na yeko na komi okita tomata. Onko imobali, Jali Saint-Boussa onko imobali. Moi no telemia. Yo ne ozaki kuna na chaîne na bino na comme on a chaîne onini j'avais qui m'a mingi na Canal Kin voilà chaîne na biso na ya bata MLC nengo lomba ki kuna we a okitite o mati musique wala mbonda Virginie de musique yo mindele balingaka ba américain badoka c'est du folk. Yo sobi na mo yesa na mwana
fait anniversaire à moi là-bas. Dolo vitié. Micro, oui. Dolo vitié. Dolo. Bazo finga ba mère na biso. Na keiti ko tu na vie moi Nigeria bi mais non le beso. Ba finga ba mama na bino. Mais bozo bina yango kitoko makasi bozo bina yango. Et ça c'est folklorique na bien. Communiquer. Bloquer cadena. Il y a folklore. Hein? Oui. Et ça folk. Non, nous sommes opposants, je vais prendre RDC. Bangala bataki nga maman, bang bang. Et folklore. Et ça bloque au bêta. Mais ngai naza mutaba ligne wana, naza mutaba ligne surtout, na mutaba ligne wana ko panza na ko fungo mabe. Lambela bombe singa na boaka munyamuka bombe molo wolo supe singa ngoya o. Malilia nebe salon kita lambela bombe singa na boaka o. Munyamuka bombe molo wolo supe singa ngoya o. Bazoluka ye mama o. Bazoluka ye mama o. PTG Oscar Bokolomba wawa Bazoluka ye Bosalele yango liselo tikemina kele bosala o. Ata bafinginga na imo uta yankunda mbuma. Wole na Liliane besa lokita mama. Wole na PTG Oscar Bokolomba molunge bazokata bilamba bazo pepola malili kanga mama na bana o yibodo pourquoi demain c'est de la zawabi yibodo makambo yango na oza titre ya vila sosko PDG Oscar Bokolomba Ewawa obido ye fa olongwa maison mère parce que yango libonga longa maison mère esimbite ozonga te tika monkere biloko na ngela kuna biloko no nini otiki na maison mère boye songa na longo ne batino so longa ki ba longo ba longo pengande ba brigade ba longwa ndenge mo héritier ba longwa ozana mo te ozana ni bango bazaki ba na lo beso na ba vision na ngai ya pe batino so ba saka sube émission te vision sa émission ya te ke so ki ba wi ke so za na te chacun de nous a sa vision. J'ai mes ambitions à moi qui sont précises pour arriver quelque part. C'est ça, il y a longue idée là. Si on a une copie à Batou, on a une montagne il faut la salle. Mais il faut permission à Weranson. Ah? Est-ce que Wera permettre au sala et lumbe? Ils ont ma bête, on a leader, surtout la leader déjà à Wenge. Moi, tu as fait qu'avoir le roi de la forêt, leader des leaders. Ils sont à Wenge, nous sommes à leader, Mien va leader, Olivier va leader, Beau à l'automne, Papa Routi leader, Nicodème va comme leader, Anaclé, va comme leader, on va comment la Wenge musique à maison mère. Mais au sala album leader au sala album na maison mère. Ça n'a pas disque, on a un disque, et non, on a été belé, on a un disque, on a un studio, on a un loufo, on a un chili. Ah bon? Donc yo ebi secret wana. Yo ina no mata siko ya. Mata la so alezi, o ina no mata siko na ndaka ba. Nani yo ebi na maison mère do sala album. Ba mute bana bali bomb. Bali boom. Là so na bango bali boom. Lo na bimba bali boom, bana bali boom na bango. Ezaza na ba studio na bandili, na ba nini, na ba kitaka ba kutaka bango. So ba kutie nte. Na ko tana mwana la quelque part. Nganga ni kutu na liboum te. Album na pas nango n'est-ce vérité. Donc dans les jours à venir ba o batika na maison mère ba olongwa na bango dans ba elumbe j'ai déjà talinga te na ebi na ngate na bika elumbe j'ai déjà. Donc bo kende maison mère que ba départ et vous à l'après yo. Na go saka na maison mère que orchestre na biso epesi ba tutu fali ba batika ndeki hypocrisie. OK. Ba batika ba bimbati ba neti ke o ba te misaneti ke o ngana neti rebellement boye ke ba moi de toi biso sona. Le roi de la forêt a yebiki et qui n'est pas dans la yézan koi n'est pas dans la voie yebiki non oyo à tous au kosa oyebao a musique tant avant yalo bata fanda talo osolo ba yo kayo à tous au kosa mtu makamba otiki lo tant kosaka même ko yona si bango olo sala mosala stratégie na yo kaka kofinga likola kofinga yango mokile baeyo Wolo sala mosala stratégie na yo kaka kotonga likolo kitumba galete weranso na bayayo wasko za makambo siko na ngo nikolo yo kango tona bakola mama na bana za kosenga nine ya lo bebe sombela nga kola Virginie manganga za kosenga nine somba kola bongoti makambo yango wane utimbandaka yo sepeli na kira kola te
n'est-ce que non Sansir ndena musala ego. Sansir eloko nini? Sansir ala pays ni. Sansir. On a parlé de la justice. Sansir eza. Bon na bibe kola, ndeto na kata ligalo ba kolé ali. Yo za muta taille so la ti kolé kokota. Donc on est là munene kokota. Le côté bandi. C'est pour le ngoli kola, moteur a bien corps so père du kola la taki tout et côté bandi. D'ailleurs ma mte bateo eza monene, weza ka monene, ya monene te. Yo sa ela monene okuti yango. Sa ela kola ndengo okuti kola. Ko déclarer te ko ah monene, il est qui monene? Oh oui non. Koti sa lo kono ya monene tout et ko kota, ya mon kepe tout, ya monene pe tout et koti. La 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 la. La 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 la. Ose dokolo, izonga kanango moke. Kola, tu appelles l'insalubrité. L'insalubrité na lingala babengi bosoto. L'insalubrité na lingala babengi bosoto. Yo kombina ndako na yo na liboso lopango na balabana na yo kamata bosoto kende ko baka yango wapi na poubelle asko na komi ko rapper. Kombina ndako na yo na lopango na yo na liboso lopango na yo kamata bosoto na yo kende ko baka yango penda wapi bande ko na poubelle maman boakite. Na ko boaka papa boakite. Sois calme, je vais. Na ko boaka bandeko technique tuba boakana technique. L'insalubrité toté à battu. Tolongo la foulou. Tant sali foulou na yo, vigile manganga na poubelle nemo dans la carte le pan on est dans coin. Mais ce poubelle ne tondi. Luka muta poussa que ne pas la poubelle au hôtel de ville tongi la biso. Ko kiti sa yango na caniveau l'état salate liboso ya ndako. Tant on voulait roya, tant on voulait bata brasa ba lobaka voulait ba Charlie Chalaka James ba Bondo ba Manisa les millionnaires. Il est toujours en vie, il est toujours apte. Tant on voulait roya, écoutez caniveau zali a eza bouché, mai osani ne kotomboka. Le système d'irrigation veut toujours être approprié. Quand on écoute un bouché, le système d'irrigation devient maintenant bouché, allez, mai est débordé. Quand mai est débordé, côté na kati bandang, il ne se voit comment maman Olivia kae, maman Olivia kota la biso likabo, mais tant on zo boire ka poubelle, na terrasse meranga na tindo boire ka poubelle na terrasse té. Ya tobi mai na ya, sopa na technique na balabala l'état té. Na fausse sceptique na yo sopa na technique makambo eza moni ok voilà toi là bas maman le bébé Virginie manganga d'accord alors Lobeso on va clôturer tout à l'heure mais bakri au bois qui tolobi mingiti bakri au nyonso bois qui espérons que na 7 jours de la semaine et aux alaté 7 jours de la semaine basi ba longoli biloko tout au mana chaki to basala makambo na la raté car bango basali makambo ba bengi susu alors Dieu donne maman. Tout le monde va créer petit là. Dieu donne maman pèse bien. Robert, vous avez. Non, on a bureau. Ni. Malongo va créer na yo. Oh. Malongo. Yaka na malongo va créer na yo. Oh. Baki na boaka puna na boaka ba dendon. Dendo yango yo. Dendo yango yo. Bateke bayena liboke yangolo. Basi bayena kwanga. Muteke yena kwanga. Basi bayena nini? Dendon. Voilà, alors Lobeso, na décembre, oui, on sonne à ça qui reprise, hein. Il y a Bakri Mingi, ou à Boaka na maison mère, ou Boaka na maison mère. Mais est-ce que y a yo, nous yo qui ont Boaka facilement, est-ce que ça nous remplaçable? Limité n'est pas égalé. Attends, tu veux te boire à très bill qui t'ont te boire on est bill à boire. Est-ce que mais l'essentiel qui est coach à Paloli c'est normal. Vous avez remplaçable la maison mère. Oui, tout le monde est remplaçable, sauf Moutoumoko. Les rois de la forêt, na Moutoumsou sera zatego d'appui mon bé, il a papi kakol. Ok. Bah tu vas y bakate. Bah tout type surtout dans toi, balaye, kombola, kenda, joyasika. Kombola, bon on va le voir na TV. Oh bah non c'est pas ça qui a fait biso ba bil coûte ba boire danger ba kenda bien. Yo ba bil boire danger ba kenda c'est bien, bravo l'artiste. Mais ngai na boire kiki na wenge ki na ba pesi collègue na mso boire kango. Yo sikoy. Yemba ba zapente mo ba yembisa muninga. Afa ko ba makambo zo ba makambo ba. Oui ba te makamni olo. Bo ba makambo kota mutai boloba. Siko elumbe lumbango, eza single, eza album. Actuellement so ba nimba retrouver on a activité musicale. Ba romono wapi? Na ngai nazo répéter na zamba kuna na kati kuna na mokoto na fin fond pour réquilter mes ça makuna na basankusu na songo na mboka mo songo pour nazo songa sumba ndaka samedi
ndongo zinga bolelo samedi kuna na mata na ozonga oui na ozonga na ko pesa siko rapport à makamune pour na ko déposer ka ba plan mon ngate na pas confrère no papi mboma na kina maseke tan wa rafia bani na yo kitongo sko na ozonga na ko zwa siko eloko na ko kitisa ibanya na lonyangwa wa na discours ça musala o bango bela liboma te liboma nini oza deuxième mission parce que tu as une histoire à musique congolaise moko abela liboma parmi les deux frères hein frère Soki alors yo pozo lingao kota na hawana Soki ndena yo Noël Soki nani Soki vango voilà Soki dianzeza voilà yo zalaka segona oh yo ibo manganga mais je crois que non c'est vrai bat ba monango yo sko zo banga te oza la pe deuxième musicien oyo mutu eko bouger parce que na omona vu na olingi kisi trop we na maseke oye kolona we na ebite yo ko ki osambote nzambe accompagner carrière na yo te il faut que rambanda ka kisi na ebite mais ngai naza mutu ya nzambe na mutu nzambe liseke ezali nyama nzambe asala batu baye barandete kisi na mukili eza kiso ya mabewe eliaka batu bokoko eza kisi te pouvoir ancestral ya kisi te manganga eza kisi te sola mère na bino aoyebisa oyo makambo ozoloba na tv soki famille no moko akufi balobaka yo leto nayebisaka bango fo bapriaka makasi nalongola chapeau nayesa bango vous devez bien prier po kisi na yo ezwa bango te non bakoyiba bango na moto alibana balatinga bere nayesi bango ngai naza éclaireur naosala makambo mosusu bino fo kolia Otanga le sambo et les kamakas parce que la spiritualité doit être grande que la chair. Même une émotion la spiritualité n'est comme illimitée, bandota le soutien, au moins on augmente émission dans comme kita. Donc il faut pratiquer l'énergie spirituelle. Sauf que n'agota mandona, kota que pas mandona, à comme sur le 3e degré. Sauf que n'agota pandona, esa pandona, sengimini. Yozo kende wapi kuna. Te ngana na mutu ya bok, na mutu équateur, ngana na pouvoir ancestral bokoko. Voilà. Maseki on a ningi on a yobi signification maseki. Na igna deliseki na kata deliseki zo se multiplier. Na ofungula ngo pa et comme 4. Taka liseki ezo ko se métamorphoser comme 4. Comme na magie. Voilà, merci beaucoup Fiston Coloqué, salutations depuis Paris et déjà bon retour hein, à ma belle Prudence Ilofo. Je pense que tout le monde en a bino à Kinshasa. Linda Diangana, Bambo Tebele, les boss, les Baoba, Riki, Kabambi, vraiment. Toujours c'est là parce que yozo c'est sabiso alors le beso to comme na suka émission na habité na elumbe batu supe bakoli nga babima moi libanga numéro to bakozo wapi yozo benga yo benga yo bi numéro na mutu benga yo numéro to pesi numéro trop au pesi numéro on tout ça numéro to comme ba bêtise na téléphone et c'est la propreté le respect de citoyenneté et ça la tena mboka na c'est ça la pas si fort moto bena telle émission to ça no bazu numéro na yo pas comme be on a numéro mo anonyme on do finga o et ça propreté net bisu bat net ngai ba lingolo nga maison merte hein ça va c'est bien moti voilà et belé hein na temps normal hein ba nous soit son nga respect tout cas le beso kitsa motema na bité motema c'est kitaki motema c'est kitani tu viens nga teo zambro ta ça ngai ba estani saki mutu ko estani saki ba mabanga na yo mais pour quoi ba tout quoi je vous en prie au boki banani une émission mbangu na boki batuta émission ni bo 10 minutes nango tana ndako na mona ngo ezali belé hein olobi nde mingi zo ebate salutation na nani ba to zambro tana pesi ya son excellence José Makilang Bakasumanda vice premier ministre ya mboko kana se bango ikokelo kendo bukula José Makilang na ko simpete son excellence Jean Lucien Boussa otobenga en koy mobile na pesi mo bo simpete papa Gabriel Mokia tala photo ana na lataki barafia papa Gabriel Mokia zongo partageant et moura tchongo na ming na Facebook yo zo remplacer ma belle lycée côté Bangala aza puissant ko sa blaguité vieux on a la qui puissant qui puissant et ma bête sur Bangala remplacer Davido pour connaître Nigeria on a remplacé Kanda Bongo man te Kanda Bongo man ko ta mutu na biso ya vieux Noël ndo te ba bato wana ko te mutu na so na remplacer nani tangela na mutu mo ya bandate akala na remplacer nani wa États-Unis ko monani James Brown non ça basum jumbo nani match yo mo lebi mondela ba mondela ta ba batu mwindo James Brown na remplacer nani
tout ça va na biso to valoriser au moins to bengi biso to pesa to pesi respect na valeur n'est pas Virginie Manganga ya te mso benga be to dindisi na biso na ngopo ayaka ka tuni ba question mo boye ko silikisa ngai na lo manga moko boye moni hein moi to sala émission poser ba question mo calme na pesi ba collègue na yo ouais na pesi ba nga orchestre te na sanga moko maintenant ngana ina solo mo secret suka na sanga mo mais bien sûr ena batu mususu ba oya ba ebité batu mususu ba oya la mission maison mère ah yuli natiki tala na bana mingi te na pesi ba bokula ka nyonso mbote lisanga bonganga na pesi mbote ve na ngai ingeli photo Jules Mbombo na pesi mbote na pesi vepele mongo ta ko tena ke na pesi pele mongo pour na le roi de la forêt ex-président nayo président jusqu'à nos jours et yo za na maison mère télévision na kei na molimu na musuni na ali na ke na musuni na molimu na ali. Et voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'accord, oui. Vous n'avez pas appelé mon. Na uta eti na village nae na Bolenge. En plus pele mon mta bimisa boketu primi. Nyoso nanga kuluka bakisi. Yo olia mutu. Si teda que non, mon let lelo oyo batbati la subat bambongo ti. Mon let bati la boketu mon enve pele mongo. Yango embelaka na katisa ki bibale na mataba pepo. Moi mangamonga na sa lelo musique dans la politique. On a vu que non na cause la politique. Moi ba 100 francs na poche. Donc foot à l'élo, to foot le to set to PC locaux, to PC batou, basani bayo, bayo qui c'est bon c'est ça. Ok voilà, je vous retrouve déjà demain pour la rediffusion de cette émission. Un grand merci à la réalisation de cette émission, Henri Noël, le réalisateur, à David Mputu, Richard Diamas, Pascal Zayaya. Et je vous rappelle, nous sommes à Beka à Luxéry. Je dis un grand merci à Gérard Zarco. Vendredi prochain pour un autre numéro de cette émission Étoile du week-end. Mboka, vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle au Mboka. Ça dit bon de la brancher, bon moko Yamboka, émission à carré, boss momo na souhaite, donc ma solo à carré quoi.